Bozolo Bafali azolo ka guerre na ba journaliste. De un an nous Karine aza journaliste. Karine azali mutu ya ba télé réalité. Ce que zalaki que non Fali azala problème soit disant na Karine. Alingaki akende peut-être ko tia lettre na ye. Et pas président ya ba comédien nyonso to ya Congo. Comment na papa nani? Papa Masumu. Papa Masumu de Blendé. Alingaki kende sa papa Masumu de Blendé à partir d'aujourd'hui, naza na besoin de comédien moko atanga ka kombo na ngai te. Ozo comprendre? Botia ka pe banzembo na nga na ba théâtre na bino te. Là mbala moko alingaki la ta Karine, pour Karine pe aza comédien muta ba épisode. Épisode 1, épisode. Il pas allé comme si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai. Il a hérité d'Angolo. Il a parlé, il a émission. C'est comme s'il ne veut pas de problème avec les gens. Il m'a même délégué moi avec Nanganati Lokoli. Bino un jour pour tout. Qu'est-ce que vous avez fait pour notre musique? Tout ça dans la pierre, ils sont venus sur ça. Ils sont obligés, pas de problème avec Fabogas, je n'ai pas de problème avec. C'est bon, tu as vu sur un musicien bien normal. Pas tout, on a été. Quand tu as été un musicien bien, ça fait on a vraiment ma musique. Je vous dis, on a thème, on a tout, on a gagné. Non, à la musicien, ça va, j'avais là la musicien qui est. Mais oui, Omoni, n'a préféré vraiment tout kata. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Stemai. Yassika Eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie. Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango. Poulet au makala. Poulet au makala. Souka nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio. Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango. Cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo. Nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Très chers internautes, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Dans les soucis de vous servir, car vous servir c'est notre devoir. Boutalaka bino moko vraiment na poto sous le soleil à Cablan. Ken Piana, c'est-à-dire Makizembe, les responsables du site Fimbu na Fimbu. Toi, tu me carrosse la moi analyse par rapport à un sujet oyo y actualité. Sujet liboso to analyser naie les abongo comportement y a ba journaliste vis-à-vis y a ba client na biso ou les abongo ba musicien soit ba artiste. Deuxièmement, to kende pe na comportement y a ba artiste vis-à-vis il y a des master na bango, des collègues na bango, des grands frères na bango, des petits na bango. Donc il y a vraiment et moi ba sujet auto préféré qui les locaux discuter na Ken Piana, Makizembe, Fimbu na Fimbu. Bonjour. Ouais, bonjour président Regen, Afrique Info Mobimba. Bonjour Nabino. Donc il a s'appelé à trop. Oui. Tout le monde a nippé moi kala, yo yebi kaka. Donc je souhaite ça l'émission a s'appelé parce que kenda na moi au kenda na moi ba question moko logique. Très bien. Le baran ce qui noir au lobby noir, ce qui bleu au lobby bleu parce que il y a bien invité poser ba question moko claire, logique. Même les choquer invité mais poser question, c'est tout. Pas question de flatterie, pas non. Quel piano? Les journalistes internet, beaucoup plus victimes. Il y a des poursuites judiciaires. Or, il y a des journalistes qui sont la politique. Voilà. Mais l'internet, il y a des musique.
baolandele na l'état po na mafinga po na kochola po na koloba n'importe quoi. Ken Piana, tu en fais aussi partie. Okoloba nini? Bon, ngana koloba lelo na osenga bandeko na biso ba journaliste na bandeko na biso ba musicien. Ozo bima na domaine ya Kistar. Bima na kombo na yo direct papa bino na mama bino ba botela yo. Oh tia na kati ya identité. Ko imaginer te président Rigen lelo soki na ye na bande fina président Rigen moko boya sala na site ya Frank Stemai. Yo ki porter nga plainte na justice ko kansate justice e kanganga. Il faut prouver biso. Kombo oyo Ken Piana lobaki est-ce que ça kombo na réellement? Ce que ça kombo na te ça kombo parce que l'État est autorisé biso double identité te. Parce que les loba mususu ba koma passeport à voyager nango identité mususu. Wana nde identité ya kombo papa na mama ba botai. Oui. Carte ya ba artiste pe o ya local identité mususu ba identité ya fabrication. Mais non. Lelo. Ceux qui est journaliste, musicien mo akoselo makambo songolo. Parce que lelo comme okotanga pe kombo joueur, onga inde joueur wana kombo na ba koma na disque ngwana. Senga ba juge elle a bino passeport à voyager nango so ba kombo tanga kezo correspondre na ba kombo wana. Là ça va. Mais est-ce que Ken Piana oyebike toza na ba prénom, toza na ba nom, toza na ba poste nom. Mais à part ça, toza pe na ba surnom. Mais ba tumusu sutango aye na monde de musique. Ngai je m'appelle Rigen Sanda Kalambote. Voilà. Mais surnom nanga président. Boye o pe Ken Piana zo sala kombo na ya Monique non nga mikolo fona koma Bill Clinton akomi Bill Clinton non. Kombo ana siko za na droit ya kokendo fundela ngo mutu te. Si président no mi pese ana taba finger 1000 fois ana droit kokendo ko porter moto plainte na parquet te. Oza na droit na ngote. Do ya nga yo soka angle kaka ya. Non na zona nga angle wana te. So angle kaka ya sirno ko vandika na sirno. Na zona nga angle wana te. Mais il faut te yebaka eloko mususu. Ezaneti makambo elekaki ya banzoi, phénomène ya banzoi wana, patue refi, kakol tout ça, kakol ya lobby, patue refi boy. Biso nde totinda ya banzoi. Etika liyo Ken Piana. Nga komba Ken Piana eza na kati ya ba identité na nga complet. Mais kombo ya patue refi peut-être patue ko kende pe na justice à se présenter à lobby non. Nga kakol a confirmé ye mutatindaki soit disant zoi. Comme makambo ya ko prouver biso identité o balobaki wana soki eza yo ya solo ozomo asiko place mususu bato mezo me bako gagner pe ndeko na biso mais pona nga na kana nga soki na ke ko se présenter bi kombo balobaki eza kombo na nga po lobi Ken Piana même o tiema kizembe mais osangisi déjà kombo na nga mi balé comme déjà composé. Très bien. Voilà na sens wana Ken Piana Lelo aux autres traités vraiment aux appro Fali. Qu'est-ce qui ne va pas entre Fali Poupa et la chaîne RTGA? Non, Fali Poupa artiste responsable, artiste international. Artiste ozo PZP makasi lelo na kati Afrique. Moi je pense yo yebi. Combien de bateaux balukela Fali ba problème. To sala na yo émission. Ndeko na biso Jires Malele to benga direct ya Captain. Ye wana kuta telemia Jires. Muto salaka intervention pour éclaircir biso on a la lisa gabana kao debout yo yebi muto apesa Jires biso éclairage vraiment la posa répondre pour un certain moment voilà ebike na ozo moi eloko moko pa na Jires vraiment ya pesa biso quand même éclairage à makambo. Moi je pense que makambo msuto lo barezala makambo par sentiment. Toloba makambo tozande na ba précision nango to na ba précision lelo Fali Poupa asengi bande kwa RTGA babetaka musique na yete mutatanga kombo na yete mais pesi ba raison nango te donc wana ezali lisolo eza dossier interne ya RTGA na ndeko na biso Fali na yebite na ba raison nini ba raison na bande kwa RTGA nde ba yebi Fali kaka nda yebi voilà Ken lelo na oza na posa te oza la sage na bana posa ma oza Ken non yo pesa la no clair Ken Piana n'est-ce pas dépôt il y a lettre wana nde influencer suspension ya Karine Mokonzi? Bon moi je pense
suspension yango mpe toolobela mais tomoni nanu lettre suspension mpe te. Mais une fois déjà émission ezoleka te. déjà il faut yeba yango baabsence mpe na mosala ekreaka mpe basuspension. Karine autaki yangola te atiki dimanche eleki vite. Dès dimanche na RTGA eleki vite. Bako suspendre mpe na makambo na ye. Parce que lelo soki totali bien. Bozolo bafali azoluka guerre na ba journaliste. De un an nous Karine aza journaliste. Karine azali mutu ya ba télé réalité. Soki ezalaki que non fali azala problème soit disant na Karine. Alingaki akende peut-être kotia lettre na ye. Et pas président ya ba comédien nyonso to ya Congo. Kombo na ye papa nani? Papa Masumu. Papa Masumu de Blindé. Alinga kende sa papa Masumu de Blindé abi à partir d'aujourd'hui, naza na besoin ta comédien moko atanga kombo na ngai te. Ozo comprendre? Botia ka ba nzembo na nga na ba théâtre na binote. Là mbala moko alinga kela ta Karine, pour Karine pe za comédien muta ba épisode. Ba épisode 1, ba épisode, il pas ali comédien, mais tellement mikolo ba groupe théâtral ezo le kapena te na ba chaîne, ba tia pe asala comédie pe ya koyamba bat. Pour émission Karine soki afandi na plateau batu ba leka ezala kaka émission ndenge mona théâtre leka batu bazo seka. Ozo comprendre? Bazuka ba télé réalité wazo sa na internet, ba tia yango pe na ndenge ya télévision. Donc moi je pense fallait avoir un problème na ba comédien te. Donc soki Karine a eu problème na RTGA, wana pena fallait avoir na kati ya makambo wana te. Fallait avoir na kati ya makambo. Soki ezalaki Karine a antecédent problème M na fallait balinga bafunde mbala moko pa vie Masumu de Blindé. Comme vie Masumu de Blindé ti lelo a vu lettre moko te, donc il a que Karine vraiment za innocente na makambo. Karine aza na innocente na makambo. Mais toujours ken webi songi internet. Oyebi ke pona batu mususu batie li Karine Kal mais a sauté yango. A sauté Kal ni. Il fallait aller à RTGA, mais à l'ongo était à Rozongana. Non! Nayebi pété, nayebi te. Ba règlement ezala kuna. Bon, moni lelo ba chaîne abiso. Ba tumsu pe baza ba espace na ba mvutima. Amvuté directeur de programme, amvuté mso ba na kolo chaîne, ba zo espace ba spécial. Et après ba suspendre ye. Aromema bango na même méthode. Azora muto ayaka boka poussière pour dominer l'esprit batu. Même muto ana ya sala cérémonie. Bon. Soki chaîne ni pesa faible na ba domination. Akozonga kaka. Ngapona nga réponse yango wana. Mais ngai na sina lobaki loko bien avant. Keza na papa moko akoya sala cérémonie. Wapi. Na ba dossier ka oto sola. Non, ça clair. Tout ça la télé, bandeko ba Hollande biso bazana pour savoir comprendre. Olobaki yango, tamuso olobaki yango na micro na bisoté. Mais lelo oyo, ce qu'on a confirmé que papa moko akoya au sala cérémonie, wana siko jamais na déontologie, il y a monde spirituel, batanga que papa tel ndaya au sala ba cérémonie place tel. Wana pe ba ko condamné ko tela un peu makala. Mais ngana yebi azana mutu na ye oyo à travers un peu makambo na ye. Et ça nga bien sûr lobi ata commune. Bato bayebi commune o Karine ya kenda mingi ya frekata mingi ba matete na ya kuku na bana matete tout le grand prêtre Félix Wazekwa na biki moko wa bongo kuku na oh nyoso to benga mikolo vient na biso vraiment kalbula et ça la ka bien malgré le karma pas karma love kuku na Olivier Edi ndeka masolo ezalaga grand maître Edi Ngwe ndeba benga rayo. Alors là je saute déjà directement à Genève nazo mona bongo la baronne de Genève mama Tete Liyengo la baronne ya solo maman ya Fatima Miguel famille royale sans oublier Nico Hitler 007 masolo ezana Nico Hitler président Reagan yewana première dame de Lausanne merci Koya Gobelisha venanga omona masolo toujours yango merci Koya Gobelisha vraiment maman ba mes condoléances ndeka masolo ezalaka merci na onyo so vraiment autosala pour na biso ba parents ya Rich Andy Luwawa un enfant pas comme les autres aussi au président Franklin Maboussi il y a Betty Maboussi masolo carré Ken Piana
otangi kaka matete mpo wana non natangi na ya matete mpo na yoka lisolo kaka ya matete ke père wana yaka osala père moko ya matete donc yango natangi kaka matete c'est bon nauti otanga Fabregas awa nalobaki yango déjà pourquoi lelo na deuxième sujet soki tokoka kokende déjà na deuxième sujet mpo na nini lelo bamusicien bakomi kose comporter mabe vis-à-vis ya baninga na bango avant ezalaki oyebi ke bana wenge na bana boye bayokana te mais lelo ekomi kaka bana ya wenge bango na bango bakoko ya wenge bango na bango bazoyokana te koswana kobunda kaka bana ya latino peut-être okoka pe bango na bango mwa banungu lelo oyo okoka koloba nini na comportement ya bamusicien nako préféré tola nanon voice moko mwana mboka Jérès Malele azalango et Achela biso comme ça tout ça là analyse par rapport ya makambo n'a hérité l'ambolo. Il a parlé, il a ébissé, donc c'est comme si il veut pas de problème avec les gens. Il m'a même délégué moi, le bilan en Atilo Koli. Bino un jour tout, qu'est-ce que vous avez fait pour notre musique? Tout ça, on a bien bisonné, je n'ai pas de problème avec Fabregas, je n'ai pas de problème avec. C'est bon, tu as vu un musicien pénin normal. Bateau, on a été. Quand tu as été un musicien pénin, ok, on a vraiment ma musique. Yo, quand tu as bateau, on a terme, bateau, on a ngani. Non, à la musicien de. Bon, ça va, tu as un musicien qui est. Mais oui, merci, mais. Mine de rien, non, la banzime. Omoni, na préféré vraiment to kata. Koka nati lokole mbamo alobi tete wana totika. C'est-à-dire Fabregas. Ça la ngasko nzoto malili. Omoni a otie so yo. Et ça la nzoto malili. Na moni pena monde za benga. Moni a écrit pena ba faire recherche d'épaule. Na ba sele wango bakenda. Ba Bill Clinton, ba Babindo mbe bakei. Papa, nani ayebi te ke mutatika laki pena ko simba pena po ya wenge, ezalaki pe héritier. Héritier azalaki na 1 mois, ezalaki ba héritier ba kakole ana pena, soki apikla lobi okota te we oyoka ye. Elo ba fongwela ka bino pe mitema. Bana mai boya to sangana. Bozu pe ba opportunité. Vraiment na ndenge pena logique Fabregas il fallait pas comme na point wana parce que lelo soki to tanga liste ya ba artiste musicien o ba sala pena makambo ya danger na mboko na parcours to tie pena liste soki na to tangi kombo ya héritier te Fabregas kombo ya bimate moni soki to tangi pena bato ba sala be événement bato ba sala makambo ya danger soki na kombo ya héritier to cité te Fabregas n'a limité to cité. Si tu cites Fabregas, c'est que par nazo encourager ba propoter. Nazo encourager en côté. Fabregas solo bela ya passé to ya présent que ba citer. Mais ya présent? Merci. Ya présent? Continue na idée. Parce que ce que album net retirada. Album retirada pe nzembo moko na no BM. Ngana kolo baba album tu ya Fabregas ebima eza nango kitoko batu pe babina mais qualité artistique. Tozika nzembo wana moko. Nandimite mso mwana mai aza na nzembo moko oyo eza na ba valeur oyo betama na ba couleur neti ya BM. Ozi nzembo neti DDD wana ya héritier beta. Yo ka sinati babiso boye soki na yaka na nga makambo ya héritier te. Nde na yoki musicien mo boye oyo aza inférieur ya héritier alobi boye nga na encourager. Non, omoni ya biso to sala ka musala ya logique. Héritier le kana biwa ne pas vena et pas papi mboma. Azo reconnaître alobi fali wana za grand prêtre. Alobaka fali za grand prêtre point. Parce que fali za likolo na bango. Yepe ndeko na biso maestro. Pour l'instant ya kolo ba langage ote. Pour héritier za na no likolo. Quel que soit l'album. Auto bimisa album ya suka wa kala tête. Wapi place album aneke. Auto ko bimisa soki nini ana ya 32 chansons ana soki double CD. Tout monde a des disque d'or na ngome. Et bêta combien de chansons? Tala. Eza passe koyoka frère na biso Fabregas alo babilo kwa boy. Ngana osenga na ye azande kona so congolais. Mbala sima a contrôler langage, a contrôler pena maloba va kendo le gana émission. Aza artiste munene, aza artiste oyo nga lobaka. Na pesa ke ba félicitations.
a créé lignée moko ya musique oyo moko ya baraté mais à se comparer na nuna peut-être lignée o a créé ayebi yango nde yango yo mona valeur à lignée wana o ya créé mais obi obona loko aye baraté mais tant mususu ya yebi ke a créé lignée et lignée wana créé mutu mususu a créé yango te ou soit mutu à s'adresser na a créé yango te nde azo se permettre à lo babongo te omoni ngai loko na senga na ye kaka azala un peu tolérant na langage. Merci. Héritier pénal. Moins élégant. Moins élégance. Bon, longola na nunga muto poser ma question. Telle réaction na nouya nati lokole. Bien sûr. Akati na émission pour la réponse. Akati na émission pour réponse à ces peli na ngote. Bato bala na so pena ba Jimmy Belau, ba Sœur Pauline Lumumba, ba Adel Jogo ba Goudanger, ba Angel Musoeli Makizembe. Pour ça again. Il faut que vous ayez un respect. Na landende ko na biso pe bosala kana na site na glory langi. Afingi kutu sera na biso sera na so na Londres za Rafazer. Sala nga kutu passe ya danger. Ezaka ka même genre ya comportement oyo. Fabregas a comme na niveau ya robo ya batuneti ba héritier. Ya zo beta nde musique ya luka ko mana beta pi ya benge yo par rapport à banalise na yo. Ndenge yo sa banalise na yo, nini zo motiver Fabregas pour tenir ma propos. Bon, na ko lo ba eloko parce que quelque part peine on peut sa Fabregas faute té. Quelque part peine on peut se héritier faute. On peut héritier na peut se faute pourquoi? Et ça na film moko abima attaché de presse na yo. Attaché de presse wana era finga Fabregas tongo midi poko. Fabregas azana kanda attaché de presse note. Azana kanda na yo moko automatiquement yo leader. Pour zo mona yo ne permettra ya sala biloko wana. Attaché de presse loba kombo ko utokotanga. Non, Karine azara attaché de presse na yo éviter que Muchopi o Karine loba Muchopi. Muchopi zala nani. Lelo quand c'est héritier, même na muté mana bi ke ngana fali to ana problème te. Makambo pe na Karine salaka. Fali on se pela na héritier. Héritier akoza la zana ranki na président we raté. Makambo Karine azo sala tongo midi poko. Président we se pela na héritier te. Héritier akoza na problème na vienne confiter. Basola très bien. Est-ce que lelo courant ya héritier na vienne confier est-ce que zo leka? Par rapport à qui? Héritier il faut là qui s'appelle mokili que non? Na mouvement na ngai pe ba suspension ezali. Aussi pe ba terme moko boya attaché de presse ngwa zoloba. Aussi na no pese suspension olobi na mokili. Karina kozongela musala soki alongoli ba kombo wana o ya sitaka nde na zongisi. Là ça va ba tu ba comprendre yo pe. Mais il est là ko pese suspension te. Donc on Fabregas pe alobi quelque part pe moi raison. Naebi vraiment na sengi siko tour ozongi sa sagesse pour na bande na baki longola na sagesse pour répondre ngana kiken mais cette fois-ci na sengi ozongi sa na sagesse. Joël Kandalix le luxe a un nom ma solo toujours ndenge zalaka ken piana olobi bien soki ozo sala kombo lukaka pe osala kombo na kombo na o ba pesa yo kombo ba botela mais olobi lelo après ozo pesa pe Fabregas moi raison suite il y a entourage ya wata voilà olobi bien Muchopi oyo kaka surnom en principe Karine tanga ba kombo ya batute non na lobi boy o eza émission to sala ya ba analyse ngana ko créer muto ape na masque kombo na ko loba pe na masque na ngape kombo mais batu babi keza mutu te oso comprendre pour lelo ngana ko loba ke no fali aleki fere aleki gogan aleki maestro yebisanga mutu nini okendo changa na prison pour na lobi bon parce que soki te ata lobi atanga kombo na ngake fali aleki ngana asime aleki yo kende funda nga siko na justice atanga ki kombo na nga mesetel na ko sengisisa yo document mais batu na mitema bayabi ke na chukaki mutu tel ozo comprendre o na préciser batu ngoti ezana tiye Muchopi wana ye kutu batu bayabi Muchopi wana za place yo utaki era zoloba loba tantine era zoloba biloko wana nyoso zoloba batu nyoso tu bazo comprendre batu yo zo se desena bango
koko wana bato nyonso bazoyeba koko nini oyo ye azosantese parole donc eza kaka une meilleure façon na koyeba biso président Rigen obisi nga azongisa maele soko moni mutu asala na yo guerre akokotanga kombo na yo direct te c'est que se sentir aza eloko te devant yo yango azobanga koprononcer kombo na yo nde yo posala e pas faire donc oza eloko te pa na ye yango banga pe kotanga ebongo yebisanga sikoyo ngala lobaka na faire ya griffe nasala guerre na mutu moko boye faire ana depa banda kotanga kosala ba griffe na ye atanga na kombo na ngakeni te nga pe na kotanga kombo na ye pete donc eza na sens wana ka to continuer rythmage quel piano na préféré vraiment na tikao bientôt là non na sepeli à toi na sujet liboso tolobeli dépôt ou retrait ya fali par rapport ya na RTGA mais agent causal le biminani Karine lelo oyo tout ça la analyse par rapport à réaction ya Fabregas aucun analyse au lakisi que Fabregas héritier a contribué soit na carrière na ye yes quoi contribuer na carrière ya héritier te nga na zolo ba soit a contribué na carrière na ye mais na mambo lobby agent causal toujours payé Karine voilà lelo oyo avenir ya Karine même ya Gloria Olange oyo tikotanga ya bandeko na biso mibale wana ya basi na sangisa bango kaka ozomona ngondenge avenir na bango eza meilleur te avenir na bango eza la meilleure te kanga date ya lelo avenir na bango eza meilleur banani na ye Gloria na ye Karine avenir na bango eza meilleur te en plus président Rigen musala o ndengo bandi te kotala yo ndengo bandi na ndengo zo matano malembe kende ka ndenge nzamba walinga yo mata merci koluka te siko bata mokili nde batindika yo parce que omoni muto yo nzambe apesi élévation nzambe umela kezwaka tamulai Ken ba pe nzambe vraiment non imaginez-vous sikoyo Ken Piana abando sala na TV depuis année ni Ken wana zo résister ti lelo parce que lelo so na bino lobaka nga ba vérité mususu boko kata o eza chaîne na bino lelo nga na ko loba na internet na bota bana neti Frank Stema aza mwana nga mais oboya na ye mso pa otso pe boza bokati mais aza mwana nanga o na zoye chez les parents na bango na longolie na se na ye ofante shenga to fandi na panda inane na kotisi monde ngamona lukele musala kotisi monde internet kende monter mission o devaye soki aza sincère aye biso makambo ke na lobby eza solo bino boko benga ngai neti koko soki fanga aza papa ya bino ngabo naza koko na bino Gloire Olange soki lelo zo manquer nga respect donc aza na libabe total ko mataka jamais tu me vois musala liboso na laksa Frank Sema ezana koyeba na ko filmer bien wana na pesa bango ko ye Frank Gabana na patcho refi wana otu na Gabana so d'accord patcho so d'accord Frank soki aboyi c'est gaza ogei vous comprenez après na ki représenter place na zo sale pas mais c'est Kadhafi tout ça tout comme tu entraîner pe Frank internet ti le lope quand même ba bonne chance na Frank le lope a comme Frank Sema. Donc avant na Afrique Info j'étais quelque part na banda go tourner na yo ki koko wana omi komisi wana na lobi yango lelo na sepeli vraiment na sagesse na yo mwana muteketa mwana valeur non il faut avant ya Afrique Info vous avez quelque part c'est-à-dire pas Frank Ezanet Frank aza papa te yo si babimisa pas c'est non yo olo bango non nga na tourner no ba émission ça débattre nga lobi bo yo sikoyo donc ozo ba kikoko te yo bandi na Afrique Info te c'est que yo ko benga nga koko te yo zaka na papa no quelque part côté na Afrique Info wende évolution voilà na sens wana c'est bon mais nga eza sikoyo mwana na ngai nde place bino siko bo travail asala pa na yo mwana na ngai na zuiye na memie banda boy na lo bango tiela na Bible na sauter yepe tiela Bible soki aboyi total soki a sauter Ken Piana dernier message non dernier message na pesi président Rigen merci vraiment bande ko nyonso na pesi bango ba merci ndeko Fabregas soki aza na raison nga na ko pesi vraiment na ko pesi pena ba félicitations c'est que l'équipe papa Franco na ndenge ya kombo musique
c'est que l'équipe Franco, l'équipe Taboulé, l'équipe Papa Chéri, l'équipe presque Kofi, le leader Aminene, Bandima héritier. Donc, félicitations Fabregas, na moni okomi na niveau moko vraiment élevé makasi. Donc, Nandima te na mon artiste moko penaza élevé bongo. Hein? Donc, biso toyeba été kozana ba grandeur ozana ngo, mais yo moko nengo confirmer biso ça va. À quand mettre Coco ana ya osala formule. Coco wapi? Obi vie mo bo ya osala aya oboka biloko te. Ya bongo yo mona te makambo belele ka repa héritier za batu ba mfuta ka héritier. Yo so mona mutu mwazo baby selo kese mais azaka wana. Kasi ezalaka bongo batu wana na ba chaîne basalaka. Quand même il travaille ba beta ka héritier. Ba beta ngo pe na ba chaîne. Voilà, merci président Rigel. C'était bien là Ken Piana, Makizembe, c'est-à-dire les responsables du site Fimbu na Fimbu. Alors, merci. Merci vraiment na Jordani Munzila Waka Waka, Kimbangu Yesu. Aussi na Yemoko Sergino Munzila, ya Lorraine Chika Munzila, Maman Finale. Sans oublier Patrick Lutumba Loabea, Patricia Ed, Masolo toujours ONG Nabiso, Masolo Kitoko. Merci, merci vraiment la centralisation de Paris. Merci na Makoma de Clermont-Ferrand, le nouveau père double. Merci na la baronne de Genève, Mama Tete Liengo. Merci na Mersiko, la première dame de Lausanne. Merci na Dadi Tiro, siège de Sinkin. Merci na héritier niveau. Masolo toujours Ndenge Ezalaka. Ezosala bien. Merci na Binotou. Je cite, c'était bien. Château Kolo derrière la caméra. Aussi, Maëlle Sadiki. Batutu Africa Info. Je vous aime autant. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Yasika Eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie. Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango. Poulet au makala. Poulet au makala. Souka nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio. Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango. Cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo. Nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na e. Po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe. Bazo pompe. Pe ozo mela ya malili. Otuninga adresse. Eza mosikate. Yakakaka na boulevard du 30 juin. Arrêt Vodacom. Mosikate na BCDC. Service. Yakolobelate. Un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi. La musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.